Ludovic, il faut savoir dire oui et dire non. Et ce qui dit encore, j'ai pas le temps à raisonner pourquoi. Azanani, moi, ça m'est égal. Apparemment, Natacha n'est pas normale. Ok. Tu sais pourquoi? Il y a au monde à Makambo. Il faut toujours regarder l'autre côté de la médaille, c'est très important. Avant de faire quoi que ce soit, laisse-moi te dire une chose, mon cher. C'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pourquoi. Parce que comment m'a impossible. Ça, la moi, ma belle. Comme ça, moi, je suis un banda. Parce que Natacha, réfléchissez bien. Est-ce que tu te dis que au moins Natacha, j'ai vu Natacha. Natacha, c'est une femme. C'est une super nana. Déjà que ça, la rivalité, pour Naïe, on a pensé Naïe que Yaza Mbanda Yaïda. En tout cas, je ne vois pas les rapports. De voir un peu Natacha, de comparer à Aïda, pour moi, je dirais qu'il y a une différence. C'est pas une mer mitoyenne. C'est plutôt une mer méditerranéenne. T'as l'écart. Déjà de voir Natacha, Naïda, en tout cas, mon cher ami, je te dirais, je ne vois pas les rapports. Tu sais, Mikolo Baloba, ça peut traiter ça qui tourne ce que ce soit pour finir par Rolongola. Et moi, ce que j'ai compris, Natacha a moniqué Mobali Naé, a commis Kolinga, la fille. Azazo Baté. Attends. Azazo Baté, il sa somme, il y a bon, après sa bisson, avance et puis elle va ajouter. Mon cher, ils ont copié Mobali. toi-même, tu as Mobali. Confisqué mon Attends, tu m'as mis dans le sentiment à Nengenin. Attends, tu as mis la bouille à le sentiment à Bisso. Je pense pas que. Au long de la bilamba na yo devant moi monsieur. Et dans le monde de Natacha, c'est qu'elle est un homme qui se respecte. C'est qu'elle est un homme au bâtonnier sur la bête là qui m'a beaucoup. Mais je pense pas que Mobali wana a tombé amoureux il y a Aïda. Réfléchissons ensemble. Tout ça va t'amailler. Tu veux dire quoi non? Peu importe tout ça tu connais. Tu Kende. Droit au but exact que le but c'est quoi? C'est pas évident de remettre fin à vie. Et moi, on est sur terre. C'est pas du tout évident. Oui, que tu as un belé à comprendre Bisso quand même, Bilong Nabiso. Oui, que tu as un belé à comprendre Bisso, n'est-ce pas? On va noter là. Remets vite tes esprits sur terre. Fais-moi confiance. Vas-y, raconte. T'es ton côté, au côté. Non. Non. Mucho bitika na biso ke na komi parti kuna. Na moni Ludovic nzoka nde na kati wana. Atikala no sala mission moko te Aïda zena kati wana. Oh. Bomona ngazo. En plus, eso ka ngazo. Aïda akimi. Amoninga. Tina telemi no. Ya Aïda wana. Aïda pina moni o Natacha. Non bien, tete. Atangi pe biso. Siko Ludovic asala eloni nango asali malonga kuna. Ah, aibisinga lobino na pese confiance mission kala mingi te asala mo ata yomoko. Elle a pese kenda mambo. Aibisinga non mais après misate. Donc 2 jours non régler situation ala. Troisième jour ngana ya kuna na kyokuta Aïda zaka kuna. Siko na minute ebisanga no sandeni. Na bien, ko banga tumanti na popola boy. Nangina zo problème. Makambo nyonso ezotokisa ngai o likambo ya Aïda ezaki zengi ai lorote kobanga te okatanga nini nango okatanga na loni omeli diamba na meli diamba te parce que yo Cardozo banda to banda likambo yo mtondo yo kama expliquer onanu Ludovic asala elote Ludovic asala eloko bino moza mabe nani zela s'il te plaît laisse-moi finir ma phrase. Dès le début, Natacha nazalaka contre ba comportement au princesse na mutu bondo so sala Pierrot. Natacha olambela mobile na yote parce que ça ni après dotaki. Vous allez biso to yemo. Osura mobile no bilamba s'il te plaît. Osura mobile no bilamba te. O ngisaranda kuté. Ce Dieu che péré comme milai liko na manzaka la reine mère. Et aujourd'hui mutu ozwaki o Pierrot kuté msa présenter que non lekina quartier sungara yo na bo yo kani lisusu ba enlever. Omulingai ndenge moi ça na moni yo pona nga
nayebi te mpo bamona kaka kizengi ata alobi ke non natacha moto asalaki ta mosu bamona kizengi mais nga mpona priere nange ezala makambo koloba eza na efe baconsidere kenake yo oza motema mabe oa innocent bato asali oa sanguinaire oza mercredi. Quel marché ça, Gamela? Marché central? Vous croyez au moins que moi je suis, je sais même pas, un idiot? Je réfléchis à rien. Natacha, moi je me suis permis de faire une lettre dans ta famille parce que je t'ai considéré. Et je n'ai jamais pensé à moi de te laisser. Alors que moi je t'ai donné confiance, Natacha. Au comité niveau de prendre des criminels d'une manière que Babo Mamouana Batou, Makila Mona Batou qui est une perte. Et tu sais d'abord la valeur d'une personne. Même si même elle a une dépression mentale. Mais à ça humaine, elle mérite la vie. En tout cas, jamais qu'on moi sinanga. En tout cas, jamais qu'on la moto on a pensé à moi sinanga. Mais je comprends que moi elle a mon négacé. Je sais pas avec quelle équipe pour que base soit criminel, enfin de tuer mon qui a battu. Allez, sortez de ma maison. Sortez tout de suite. Parce que moi je veux que la police maintenant. Et justice. Vous allez loin. Tu es méchant, tu sais. Toi, tu es méchante. Tu peux faire la jalousie, je te permets de faire la jalousie. Mais envers qui? Regarde, t'as l'air bien. Oh, mais c'est moi, bateau. Makila n'a pas osé et puis écouter trop cher parce que la vie d'une personne, attends les bons moments, on a ce qu'on oui, devant Dieu, tu seras jugé. Au pourquoi? Des criminels, pourquoi? C'est pas ça, c'est quoi? Toi, tu m'as menti que Aïda n'a habité. Ok, tu t'es jalouse. Yobo là-bas. Mais ça, Moussala. Mais qui sait que toi, tu insultes. Il y a ça dans Moussala, tu sais. Si moi, je la gardais de venir ici à chaque temps, Aïda Saka Azara, parce que Nebek a son gravé sur le Moussala, au lieu de prendre une bonne de payer l'argent, n'est-ce pas? Tu te souviens au bas là? Moi, j'ai senti mon argent pour toi. Non, même pas. Tu m'as poussé au bout de l'apocalypse. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu prends tes histoires, tu prends tes trucs, allez, tu sors de ma maison. Ok? Tu prends tes histoires. Tu veux faire ça? Tu prends tes trucs. Carabino, on nous sauve. Vas-y, sors de chez moi. Tu donnes pardon. Sors, Koufaki. Sors qui est à Koufaki. Je te jure que ce fils de poufiasse, de pétasse. Bon, on a pensé qui est? Tes amis? Je rentre ici. Je sors. Si toi tu traînes ici, Natacha, moi je ne sais pas pas de criminel. Je suis plus mon amour, mon bébé. Avoir une belle femme. Bonjour, papa. Merci, ça va? Papa. Non, maman, sincèrement. Je m'incline. Et puis d'un respect de 500 mètres d'une distance. Parce que, je n'a manqué maman au Nazo. La bande kanisa. Je ne peux pas dire Nazo kanisa. Parce que moi, maintenant, c'est qu'elle fait, c'est une bêtise. Papa, ça est soutenu. Maman. Mais vous allez tout cela pendant longtemps. D'une manière que cette fille, Azala jamais moi sinanga. Et puis Azala moi na o nga na tumbole na bo moi na. Non, maman. Écoute ma belle maman. Écoute ma belle. Ok? Puis on a vu que je le bakate sur le bossé quelqu'un. Soki na koma ta voix. Puis vous en quitté? Nga na petit. Mais papa, problème ni casse. Parce que c'est une bêtise maintenant. Ok? Na niveau je peux pas accepter que non, les loups Natacha ça la jalousie envers la fille. Aïda Azali Bouma. Non, maman, excuse-moi de dire. Asam, tout et ça l'a bien été, Asa qui zengi. Mais c'est une fille qui m'a servi dans ma maison. Parce que Asa la moussa très bien. Et comment jouer comme mais c'est pas normal, t'es pas pire. Yo so bali moi, na ngo so kizengo na place pour ça moussa nanda kunde. Si na niveau ya jalousie que Natacha azo ba criminel. Hein? Basala ide mabe? Asa ide ngini? Papa, akosa. Là c'est une question que vous me demandez. Mais papa, obi ka kosa la yango. Sauf ça. Akosa la yango te Natacha. Maman, je n'ai pas 3 mots. Je n'ai pas un discours à faire. Ok? Au monde est dans le babou.
Mon Natacha. Aïda, on a cosité, pas Nano pe na peseli mbo na famille na binote. Donc maintenant, il est grand temps. Azwabi loko na yemi keino bilamba ona rentrez chez vous. Parce que je peux jamais accepter une femme. Asala moninga mabe, même si eza que moi na wana tout ne saka bien té, mais elle parlait de choses quand même eza bien parce que asala musala. Oh, Natacha sala angote. Donc yo zoko taka ida na kapo lambela kayo kaka. Siko zoki mwana ngapwa po bozana ida na bwanda kaka. Ozoki mwana ngapwa ngi. OK, maman. Pour na bate papier on ko ngomona no kwa na za so ba tiki. Eza question na je partais pour na côté la kizenga na bala. Non, s'il vous plaît. Hein? Na côté la kizenga na bala. Soki ngala Natacha landa no bomai. Je veux le faire. On a presque attiré pas criminel pour moi je veux le faire. Osani badela. Na bomaye. Obo mwana nga. Parce que là c'est nanga. Lisi moko. Oh, Pierrot. Okokota na sama bilo tozonya. Ah bon? Keba na mwana nga. Mutu na abo mamutu. Na nini? Omondi liboma na nzela. Papa mota babomi esani. Kizengia? Ana kizenga ama yele tete babomi esani. Mutu liboma na nzela omona nenga justice ko telema. Ah boni ko. Wale no me ko telema. Yo yebe ko nyosala na mwana na kizenga. Personne. Omi yebe siko telema. Aza mutu raisonnable. Ah boye bani. Na mwana nga soko miki na mwana nga ko mona penga na ko telema. Kizengi maibi musala. Ah. Aibi ko lamba. Mais pourquoi bola nga yeke? Ozoka mwana nga pona nini? Elle rentre ici. Ojibile ko sana kizengi wana. Obinga. Oyebilo, je suis nzambo na sambela ka sala kisanga. Oyebilo ko sana kizengi wana. Moi je suis prêt. Omuli makila mwana ngeza makasi Oh. Eh oui, omuli makila mwana ngeza makasi biloko no sala mike makila mwana ngeza makasi. C'est quand la justice? La porter plainte maintenant. Kene ko porter plainte parce que bakisi na yo. Moi je parlais avec la fille. Na ko bakisi na yo. Mtoba kisi. Kisi le tebi kisi. Mtoba kisi. Ake mwana kizene ba parane ba zoba ba comprendre yo mtobe bisaka mwana na. Je fais une erreur. Hein? Ba comprendre yo mtobe bisaka mwana na. Dans cette lettre na rien à famille. Imbécile bima. Je sors. C'est ça, au moment que maman vit dans la réalité belle. La vie, non, viens te mettre même ici. La vie, maman n'a pas dit continuer à t'attendre ailleurs. Elle est complexe. Tant que tu es bakata azoka mukumba ya mwana oyo. Na yebaka te ke nzambe akokomisa na niveau na komi na ngolo. Na yebaka yango te. To pe na mona te ke na osuka. Na yebaka yango te ke vi na ngai osuka. Je comprends pourquoi. Et na mona place na uti ukuta na Gladys. Et ça ngai passi. Na yoki passi na motema. Kasi yo ngai na ju yo mabe, ngai na ju mono yo mabe mpona nini? Ya bombela ngai sekere. Te nkoko etala ngai nazaki kosaka ndepa ya mama na ngai. Ntama ade bondenga zaka na mabibi mama na deingo. Sekere moko kasi ngai moto na boko mono yo. Bombela ngai mpona nini? Mais bolimbisa ngai lelo. Na kisaki yombeli ta tobola yo. Lelo yo naibi ke nde na saki yo naza na radio, naza na radio à partir à Londres. Boyo kalisolo. Naibi koko yoko zero difficile mais même yemo ko ko kango suka beti kaka www.pc ministry à omona ba rolobela ba rotia bato mususu likambo ya sali. À partir à radio na ya site ba chrétienne à Londres ba rolobela makambo yo. Mais ils ont déjà allé passer Coco. Coco ils ont déjà allé passer. Kota yango na site chrétienne te. Poso koti yango na site chrétienne mutonyo sako ya koyoka ngai na jo yoka mpasi kasi. Ya bato mususu pe ba. Bongi te tote ya mpe bato. Te likambo ya koti na radio. Kuna ba kote yango. Ba te mpe bato. Yango. Mais wana eza so problème na ngai te mama. Problème on a yeli lelo eza pour Gladys. Ndenge na zwi Gladys boye na kokene na makasi te po eza encore na botolier pour papa na monani lelo non ngai koko na bunga me na bunga ka te poto koma lelo na makambo yo tokomi bonja mbero kumwempe na explica yo ma histoire nyonso poto koma lelo yo opesi na biso bato mona na yo atalo bali kambo na yo ozolanda mama et lelo
Bon, Kolimbi Sangai, je dois vous avouer ça, comme Nazad Jana Radio n'a pas parti à Londres, les solos au Borbéter. Et Nazolo Bayango beaucoup plus pour Nayayiba. Radio? Oui. Radio Marité? Oui, non, Radio Marité. Ils ont un site chrétien, www.mpcministry.org. Donc, on a des côté à partir de Londres. Chrétienne, les Akamarubanzam, Makambanzam. C'est certes, Baolo Bamanzam, et puis Baolo parce que la banalise politique, nous sommes dans la carte. Baolo Bali Solo. Pototé à bateau, puis Basala Makambo la vie. Kozombalité parce que les lois ont la faiblesse, au monde a la valeur. Olingo oza na pressé pour na bato ya lelo yo balingi kaka azui lelo aloni lobi ekoli abuki mbala moko. Njoke za bongo tata mbumo yo monaka otina mabele. Je disais ça et bakata moi j'ai étudié. Ekola te botambuma. Et bakata moi j'ai étudié. Moto ya tangi azala ko la bombe retardée. Après daka espoir te. Po suka kujwa. Amoya ke baroka. Lelo to suki wapi. Donc c'est ça. Les lois sont à l'aise. Les lois sont à l'aise. Maintenant, site chrétien, les informations tout le temps à Londres. Non, Léon Kabassé, c'est un docteur de théologie. Ajouté à Batou. Ajouté ça va professeur. Moni, c'est le wana ya tata Léon Kabassé, le wana lobi. Quand il s'en makambo, yon porte te ya bateau mousse. Koko bateau babé takaka. Ngai, bakata ni bisanga MPC. Wana okoti na site chrétienne. Okoti beaucoup terme. Amoni ngai nzambe na ngai soko na saka moto mabe na mokili oyo nzambe alimbisa ngai. Yango wana balobi tout se pesiba. Tout se pesiba. Mpona mona na ngai na yoki mpasi na ba mona na ngai mono oyo gadisi amoni pasi. Bakata mama ya bote yonga. Bojo kota libala mama na yo ayebi tete. Yo za na mariage na libala ya kitoko mpo mobali wana na yebi tete yo papisa yo mbonga libala yi. To patinda mokande pa na yo moko, odia yo moko, omela yo moko tata, yo moko mama, ikambote mama. Sita njambe. Asali boye te tata omali ayempi place oyo na ndenge nini na miracle. Yango wana fumuru asalomo sitalo viluka lobaka te njamba salaka likambo na ntango na yempe na ngonga na ye njambe ya gadise otali njambe bisika nyoso ye mama ngasoki na ye lelo awa eza mpona makambo ya bakata te les bakata makambo c'est commis déjà dans le passé mais il y a beaucoup plus pour le problème ya Gladys. Elle est ma fille na tikala obwaka ete certes nous avons des difficultés. Mais les longs na ebo ina limité que na kenene par force et comme parce que il y a abouti dans un problème de na boto non na lina yeba il faut na officialiser relation ngai na moi na pana yo. Qu'est-ce que je peux faire comme acte na pesa yo pour na zo mona na ngai en bonne et due forme. Tata na ngai na zana passe soko moni ngai na bimisi mpinzo liboye. Atongi simana moni ndenge mono ya mona kapasi. Ngai na kuvutisa yote. Ngai na kuvutisa yote mpona nkoko na ngai. Na bokola ki yempo vuta ngai te. Kasi oza mobuti. Oyebo oyo français lobi les connaissances. Oyo kosala na mwela koyo kopisa ngai poto mona na yo jo mono ya jokwani mono ya poni mpasi mingi na mokili oyo mono ya koma na miko mibala alita koma kosaka bazene ezanga prière bazene oyo pasteur lobi tete ndingisa bosala zene ya koma kosaka ngo mpona nini mpona mobota mona kalokola ya za mpumbulu. Kasi lokola zaki obena bolinga mama salo yo kosala mpona ngai kasi na kotela yo motango te tata mono yo koma mona mosala wapi epai na mama na ye moko bajota otiraka ye koponisaka ye mpasi mona bomba likambo abombeli na ngai nkoko na ye ka mpona ajwaka mo eloko
Mono ya bandaki kokalela te mama na ye to tata na ye bakufa njoka tata na mama bazana bomoi kasi mama ingi te. Kata jwa ye mono ya pe manano na fuchi. Jwa ye nano mono ya mona bisengwa mokili mpo asali 20 ana ndambo oyo 21 amona pasi na mokili oyo. Ata mona na yo ye wana. Makila na yo yangu wana yo boyaka yete uta na gym. Moto ya boyaka ye wana. Oyo kosana ngai na mwa moke yango eza belo kolelemu. Akojobe kojo akasi soko Gladys abana esika mamu ngai mpe na koza mamu. Merci pour la occhio. La salle m'a dit et pas Omar. Et donc côté là on a édité. Nathalie Kabaninga baza ko évoluer. Nga naza ko évoluer té. Tout d'abord attends aux asous les balaté. Problème des athées mais na lingo limbisanga na nyonso oyo nasala ya mabe pa na yo. Gladys oza mwana na boti na yinaki yo makasi na yinaki yo mpo na yinai papa na yo nazala na posa nalongola zemi na yo me papa no alingaka te na ndenge pakenda na ye na makanisi nga na yebika ke akima pe nakanda na ndenge nabotaka yo so na raisonner papa na yo kana nyonso ebanda koyeba na yo nasali yo mabe pendant 20 ans na ndenge okoki 21 ans na torture yo natali ke na moto ya mabe. Pourquoi tout ça? Gladys. Mami ezana nzembo moko elobi. Tango pinga kina yo bato tango tonga kina yo bato soki amona kingo satana kati na makambo na yo. Yawe tunana ye. Yawe tunaka tuna yawe tunana ye. Tokoma kokosa yako be satana mutameka kingai satana mutasa kingai boye satana akumba kingai alobaki na ngai na tola bato kasi ibakata yo sengi mona na yo bolimbisi ngai na pale na ngai tozo be moto na ndenge na ye kasi na sa limbisa yo na nyoso yo sala mpo za mona moketo za mukulu kasi yo ngai na yebite yo na mona na na problème na été et puis na qui a pour na été na qui pour notre discours na wana te exact yo vanda be na ibana yo ngai mpe na ndenge na ngai na pasi na ngai na zala be ne sika na ngai mpo yo sa jwana yo libalo sa sana yo oza mosi ya mvandu yo vanda de lo bate non oza na likamba ko bate te ojo kende na tata na yo abisi ko buso na ngai koko te buso na ngai koko na yo te je viendrai kadisi yo tiki ngai yo bengai moko otiko bengai moko benga ka ngai na puni ko buso na ngai te kadisi kaneli ndenge tomona kambozi na yo buso lotiko Gladys oyebi ndenge ngai nazaki ko on peut partir Coco courage alors bon ça n'a temps pour monter alors bon ça monter bazaka mo tata bongo tikili mbelo te eh bakiti na ngai na ndako mama telema ngai na dwa biloko na ngai na koti mama
tema nano na makiti na ngai na ndako bato yaki mpona kozwa na bango basake tika nano ebakata pardon komeka te bakoya kolekisa ngai na yo na molere tema nano pesa ngai nano pesa ngai nano nini bongo soka babengani yo ngai na sani jambe ngai na kovanda na yo te obeta ta vante bofa na sa mabele ngai na kovanda na yo te yo koti libala ebakata mama na yo na ndio mona pasi pe yo ji mobala zanya boko tema nano nakoba mingi te tema nano Karina no rido kuna biso ba pamba batino ke ne saba betisi kuna shoko zo yamba yo ya saninya ozo yo saninya yo ta mo kende ta mo jo za ki a jo ya ki ngana yemse ko ke ne ko ka o bumsa mo sabat na tina ke bongo esila ko bomba bato uchi wapi yemse ngana esila ko bomba mute uchi wapi yo ebisinga na luka solution ne ke no bomba mutu ana tasha solution mo ki solution ke pekisa ida ka so sonte lo be mo ba no ba ida kata makolo wana ezati ke no ko ba sese bo bomba mutu ana tasha boni buzoba bo makamaso yo kusana famille so ba yo ke yo zongi aw dena tuta ko mnoko la famille na ngai nga no bwana na pi ote pi wa mbala ngai nga bwana na pi ote bona nga kabolo na pi yo moko kuzoba na moko ata ko toso yo likama oso ya ndenge jamais ko luka ozo na ide ozo ide opesa batu bongo ba bomba mutu ide ne uchi wapi na mwana ngai ide ne uchi wapi na pesa ko makanti wana singa na luka solution ni nga pa nenge na luka mama ya ko boma osi ko mama yebisa ngai fela sane na bela ye akete na lobi ayokite siko yebisa ngana na pesa ko ide ko ba sasa no yo zakona na pesa ko ide na ngo yebisa na pesa ko ide wana ko kendo ko ba sasa ko mwana wana nani kuna ngai mama le ngai nekesha la foti na ngake Oluka nini hao? Oluka nini? Asa zongi hao tafadhali sina yangu. Ala tigeli onda kuta kenda ko vanda kuna. Esa foti na ngate mota ngwatina basa sininga. Zaki previ pende ti ba previ ba bomanga. Siko basa shaba ba mo ne tuso baseli ngata na bilimi be Pierre moninga. Ngasi Pierre tika na okende kuna Natasha futa ba bomanga. Siko Pierre akani Natasha mtanga bomsanga yo na yebwe benga bango Natasha benga bango fo ba bomanga benga bango po sama bemani asa manena nga asali da bomanga siko atayo mbongo bata pesi ne baba sase Natasha benga basase isa boke nga na za omoni sama bem nani le benga bango po sa manena nga misa ko swana nayo ndio za so yebongo zugane na ngeza kapie ya tongo bomanga pincha isa fota Pierre nga kutute nga pinya balinga babomanga lelo siko bakenda so babiloni na babake nenga pika mfisa la pesa na bimina nga na benga Pierre kasi ayo zo Natasha benga na basa ndaya benga basa futi bongo yo kende peti bongo na benga bomanga lelo Basasa batu basi. Yani mwana oyo pardon bimakende. Abo basase. Ani bani wa ozeli. Bongo. Kefa Natasha benga bobo fa ba bomangali. Ekavanda wanatima ko yakasi. Natasha ba benga bonda tefa. Esili ngana no kemusona Pierre. Sika ko lelao. Sika ko fatena bominga ki. Mamda mwana bimake no opia ngakanda. Nyeso kali kolo na yote. Na mwana ngai mama ko ko banganga take ko bango seba banga su ba sase. Dikolo na yote. Ele nyoko sana famille na biso. Ko nyoko sana ba fina biso. Umune ke sima mso chama ko tikana na famille nanga. Bongo ko biso to bakamnyusa vibo. Bima. Kama Pierre ya bomwana. Ada mbaya ya bomwana kashi. Nambanga.
kizengi. ngana sani tokovanda po ngana mambala nde tofinganaki awa ye mpe ngana nasi soka omoni ata elongi na nga na ndako na ye akotindika nga ata na escalier moto na sokolaki biro wana oza sokoka ja kokende koluka ye oyo ozalaki te jour wana nga na ezalaki kaka boye nyonso kokuta na moto akomanke nga te amanke nga na bato bakoloba na nga te bakomoloba na nga likolo na yo vivre sans piroter, maman, non, coca. Nana ochelo poison. Kwa ida zane kizenga ochelo poison te. Oh coca. Parce que au salon 2 jours 3 jours, coca na yo. On a ni comme on sala te. Tino no baba sala. Donc Coco, après de recherche, j'ai retrouvé quand même Aïda. Et ça qui facilite Coco. Chose étrange, c'est que dans la tête Aïda Bungi, mais de regarder qu'une fiancée à moi, on n'a pas là, n'a pas sa mot na famille naïe. D'abord, à Sarami Salate Coco. Rien. Kolamba tout ça. On peut pas même dire que ça comme Aïda na makambo. Aïda m'aidait même plus parce qu'elle préparait, elle faisait de vaisselle, tout ça, mais la fille se permettre de prendre des criminels d'une manière qui n'est pas bon moment na bateau. Pourquoi il me tourne ça bien terre, c'est pas là, pas bon maïa. Pour que qui va qui n'est pas bien la kangai pas qui pas bon maïa, pas sur le kangai. Et là quoi ba ma nete, elle est bonne. Ba bon maïa. Natacha, moi si nango na bala oyo na pesa mbona na famille na bango, azu ba criminel ba bon maïda. Donc ce qui n'atteint mamu, moi na ngai ndenge ari wen koko na ngai ndenge bakanga ki arete moi si na yo. Bien sûr. Yango lo poso yo lo poso yali kola ki sabisere ya moto te. Na yebisaka yo Piero na lebi mono na ngai tika makambo yo ati Aïda ya kovanda epai na yo na boyaka yango siko na lobi esuki abomelaka ngai mwana oyo to bavole basindaki yo te na sikabisa basindi yo te Piero papa nakopesa yo kaka merci po rikambo oyo na yebisi yo na akitubwe makanisi wana teki nepa imosteme salinga soki mori moyeringa yoyo nakoyeba te nkoko na ngai nakutwa yo pipe mosi na yo ari mwasi lisusu ya libala te papa motema yango ya mabe amonaki ate yaila ye kobotola yo libala yo kokende na ye wapi moto yo moto bakasa bo je lui ai dit vaut mieux avoir un Aïda Oyo. C'est vrai que dans le sens où moi si na bon na mazara les qui n'anga jamais d'être comme c'est moi si na vanda na yeke oh le ko bon mamutu là c'est trop grave tuer quelqu'un ba criminel ba yo tazo ba lazo excuse-moi maman ndenge ari boye kutu andela kwa mutu bongo d'une manière que aibi na ita monde liwa ana posa goûter liwa donc ça wana koroba wana bango ba yakandenge wana bato ya kichengi soki lekotera te mabe bango ba koroba malamu wana ngai na matiri ku ayebisi yo di puto dawa c'est que je dois faire Coco. On a bien gagné moi si pour récompenser un acte ambassade parce que nous avons fait azamutu même qu'ils ont azamutu pour moi je trouve que une bino bana mikebo kaka makambo te na yebisaka yo tika koninga Aïda ya ka wa tia vanda wa komi likola moto oyo aki na kasi pe ba djin konja ye ko vande pa ina yo na pikisaka yo Piero Coco je prends en charge Aïda aya ko bomela ngai pe na koko na ngai mbongo nyos l'hôpital d'une manière que un bon psychologue moto ebi vraiment marami tout d'abord pas moto non moto marami tout ami kolande malé sikoyo pirao wana yobite bon pirao wana non pirologue c'est psychologue pour la psychologie traitement de l'esprit de quelqu'un comment gérer ça moto ya koyi kolanda médecin moto yo alandira yo moto na yo partie psychologie kasi psychologie wana te moto alandira yo comment na ye psychologie parce que soki boy pourquoi na bi bon Coco na raisonné que alamba bien asala misala bien donc quelque part elle a une réflexion quand même merci tata tu comprends ça bien si je dois te dire non bien si c'est que je veux faire je le fais aussi au nom de grand-mère oui
on va t'aider. Tu vas suivre tes traitements, ok? Ah bon? Oui, l'argent je vais donner. Oui, je veux le faire. Moi, c'est un qui n'a été là, non, pas patient. Ah, d'un peu nini, bah on a un mouton, hein? Nazoba top Congo et Christian Lusakwe nous tena tcheri kambudité. Et ça radio d'une manière échographie, tu vas entrer là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. L'échographie on a tellement mon si ce qui na djib. Bakina yedi bumbwana batala. Pour la radio, on va essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas dans le cerveau. Bon, on va continuer l'échographie. Bakutia yo ndenge tokona kana filme wana te batu yo batubi yo bo batubi yo. Et ça, c'est bon, on n'a pas besoin de bon, hein? Bon, qu'est-ce que vous allez faire?